lupango ya Bruno. Na ye obimisa buka lupango totala soki komba Bruno ezalaka na kati ezalaka te. Pango na buka komba otuna ya mbani nayo. Ya mbani nayo. Moyo andoki yo. Manana ezabongo. Lokuta waza ndoki. Mama zoloba lokuta ndenga zawana. Tandokyo. Mbozo likana ndako ya ndeki nsenga. Makambo nini? Mama leki. Makambo oyo mona makambo. Oh mama nana tika ya. Na cheme na ministère na nganje. Okocha loboko na ogire. Te nga kosima na Bible te. Kosima Bible te. Nga kosima na Bible te. Siko pourquoi vous otomboka kasi? Shebiso Télévision organise un grand concours de musique gospel dénommé Shebiso Talent. Vous êtes jeune chanteur gospel talentueux, l'occasion vous est offerte pour décoller et vous faire connaître partout dans le monde. Inscrivez-vous dès maintenant en envoyant votre vidéo d'acapella, y compris votre nom, post-nom et prénom. Via WhatsApp au numéro suivant plus 243 90 60 72 307. Les concours débutera le 4 juillet 2026 et la grande finale interviendra le 29 août 2026. Tentez votre chance pour gagner plusieurs prix et d'autres surprises. Chez Bissot Talent, la chance est là pour la promotion de vos talents. Pour plus d'infos, appelez plus 243 90 60 72 307. Kadi, ulobi mabulu ezate. Dans le centre professionnel chez Bissot. Apesi bino occasion ya ko apprendre métier pour na kozala moto lobby. Spécialement conçu et organisé pour aider les orphelins. Venez être utile à la nation congolaise. Bana ya bamwashi. Ole okende kutelengana na baterase ovanda ko nazane lokwa kusala te. Yaka kuyekola kukanga suki. Auto-école, prise de vue et esthétique. Na centre de formation professionnelle chez Bissot. Ouye pour le métier nzike. Formation de qualité, formation professionnelle à bas prix. Jeune orphelin nyonso, il y a moi comme à mobile. Ou tout jeune qui veut apprendre un métier, il y a qu'un centre de formation professionnelle chez Bissot. Ou quand vous filmez un mariage, il y a qu'un ko la mukapa. Vous voyez pas mukapa? Make-up. Chez Bissot, centre na Bissot moko. Tika kula la Yaka. Yakako, Yaka, orphelin Yakako, chez Bissot Pro, Yakako, Yaka. Centre de formation professionnelle chez Bissot t'accompagne jusqu'à l'emploi. Nous sommes dans la commune de Limité, à la première porte, Fikim, village Pepsi, staff chez Bissot. Contactez-nous au plus 243 82 01 22 226. Pendant 7 ans, moi la vérité. Parce que jamais, ce qui moi c'est mon bas zobo tate, ndi yango ko sala keboka bwana. Eloko ni yo senga biso awa to sala nini pona to senga ko teni. Chaîne chez Bissot Télévision, Facebook chez Bissot TV, YouTube chez Bissot TV, WhatsApp
Plus 243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. L'Éternel est ma force, de qui aurais-je peur? Je bénis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant qui m'a prêté vie ce matin, qui a fait assez que nous nous retrouvons encore une fois de plus, fidèles internautes. Bienvenue dans votre émission Bravo Jésus, qui vous est aujourd'hui présentée par moi, votre humble servante Myriam Ngele. Laisse que l'Éternel vous bénisse. C'est pour ça qu'on a vu partout dans le monde. Bonne émission Oyo. La réalité au bandeko bayaka kusupa na kati émission Oyo. Ezaka la réalité a passé au bandeko bayaka kima na makolo ya basali ya Bravo Jésus tikete Yesu Masia o yazana bomo abati la bino. Sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis avec le serviteur de l'Éternel, le prophète Eric Kassongo, à qui je m'en vais dire bonjour prophète Eric. Oui, bonjour ma Myriam, bonjour à tout le monde. Ouais, bonne santé. Grâce et grâce. Amen. Musala ya Bravo Jésus ministre eza okenende nini. Très bien, par la grâce de Dieu. Tous aïna Lumbashi, Braza, Tozonga Kolwezi. Et puis après, je crois, dans un voyage privé, mais dans compte Bravo Jésus. Je dois aller préparer un terrain quelque part. Donc, calamité, je crois, dans l'océan. Parce que ça déjà prévu. Ok, gloire à Dieu en tout cas. Eza kesengo komona bilenge ba osala nzambe parce que ba bilenge belé bazo sepiano na bulenge na bango kasi tango bilenge mibali pe kitoko ba mikabie pa nzambe tika ete nzamba azongisi abine belé prophète Eric parce que musala bo sala pona ba âme ezomonana nzamba pambola bino vraiment. Okay, na mupandi tozana mama na biso, mama na pesi mbote kombo nani? Mama nana tuembio na kombo na Yesu. Paperi kama biso na losambo toyeba nini ememi mama nana awa. Tosambeli Zambe ya makoki na nyonso to pesio merci. Tout ki moment on a ça le boko na yo na komona Yesu Masia par la foi. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Mama nana sangoni omemeli biso na plateau à Bravo Jésus. Mama na yana sango moko. Problème moko lekela biso na famille. Grande sœur ne sortait ko kufa. Abote ka mwana moko. Atika ki pe lopango kaka moko. Ok. Atika quand on a des soeurs ya grande sœur nanga Charlie. Grande sœur nanga kwa na bana. Azo atika ki na lopango abati le lopango ti mwana akopusana. Ok. Mais maman na kamwe to vanda na grande sœur mwana pe abandi kopusana mwana zo pusana. Grande sœur sotunye mambo buka lupangu akisa na buka lupangu soit kombo to yeba nini ele kakati buka lupangu wana po to yeba grande sœur alinga relaxate grande sœur mwana sa pusani ifa yeba buka lupangu amona ta komona na miso grande sœur alinga relaxa buka lupangu wana ti. OK. En plus son retour na grande sœur la kisa buka lupangu grande sœur alinga te chose grave là no kamwa na kati ya lupango wana bandako eza ba porte eza ya ba locataire mais moi la grande sœur atika atanga te pourquoi grande sœur azwani sonete so tunye kara mbo emona na raté so tu grande sœur ozoso bambonga bandako comment moi na otanga te réponse grande sœur ya kara kimia kaka ni na vani la telinga bi moi loyo le bana ba osimba machette bana be bazana banzela ba fazer mais moi na aza moi mo batikeli moi bien ke akoki ko contribuer pe na vie na akola tanga mais grande sœur otengisa bana na ye bana mwana mninga ali ko sunga te ya mole na ye pour la moliki na suki mama nana kolanda o bien souci na yo eza grande sœur azwa soin ya mwana ya na mususu watika bien selon yo a occupé malamu te mwana ngo aza mwasi to mobile OK akoko mana ba âge ba 18 ans déjà donc mwana 18 ans atanga te ata première primaire pas atanga te maman papa Eric oui problème à maman nana ayi nango na sur Hollande na bokebi okoko lubanini gloire à Dieu je crois dans quelques questions na maman nana
est-ce que réellement moi on a binoana atangité atangate yo boti déjà ngana na boti te boza même lupango toza biso no sanda kumako ndako moko na ba locataire baza na yo poza na mo porte no mo pozo na zwa kilo côté oh comment ça na zwa kilo te nyoso ya grande sœur bon mamire moi mama ba héritage oza ba blo moko ils a terrain moko de foi bat ba kufa nango bat ba kabwanaka bat ba bomanaka ba héritage surtout ba parcelle ngamo ko de na ngamo staff vala biloko na yango na baka eloko ya lek ngeze ya ngate eloko ya ngeze ya ngate o yanga iza yanga tona ba pe o yanga ndeko moko teto ndeko moko te mosto mbala tele mabake no ya yana biso no do muna mutu fa bunda e banega lenga bimisa mutu na e je crois nga pena na vraiment strict par rapport à nango bon iloko la ye ngala comprendre ma kamni no izo ko se passer je crois to peut saluer numéro ya mona na ye wana mona bango epina numéro grand zone na bango to mettre la paix que ba pourquoi tant que c'est mon déconnecté parce que en principe la propriété de cette parcelle est à mon na mobile ils a nié maman les capé nié maman kulutu ils a yende mukolo ndako pour maman kufi atiki moi ne lupango ils a yé bango ba kozala ba il faut za sima ya mwana wana mais bango bazala te comme si le kola ba propriétaire non mais il faut sauter l'âge à 18 ans na éviter maman ce qui âge à 18 ans la samba na buka lupango par rapport à quoi l'idée des amis pour akoli mais akoli penate akozo pe lupango ateki tanga oteka lupango wana bablo nyoso peut-être que pe maman zo zelaki akoma na âge moko comme responsable pour mon lupango et ça et puis dédé il est pas zo boya que mwana na iba mambo lupango te poani est-ce que na idée te ya kocha komba bana na komba propriétaire pe lupango te et puis to raison n'est pas ya maman leki est-ce qu'il y a pas zo lukabatinda ni ya lupango il peut a changer le document peut comme on a répété tout ça tout me rappelle ko yeba kokota kata maputo yeba que pourquoi ya ah ouais plutôt tout na pende quoi moi aussi pourquoi limiter de kona ya mona vraiment prophète Eric merci beaucoup maman nana est-ce que ndenge oye na plateau na biso avant oya aussi ovanda na yaya bosololi makambo wana to osale yango kaka po wana posa yaya koloba na plateau yaya ko na tuna ka répondre à l'autre nena nandaka émission na binyo na mena sepe ki na ya ngo epa na binyo problème trouver sa solution. Ah vraiment papa Eric ezali terrain kaka ya kusala effort ndenge bandiko bazo luka déjà ko contacter grande sœur pour baya to me ko solola ngo avec maman nana moi je sens que azana souci ya mwana wana siko pona mwana ana kolia na ye aliaka na maboko a grande sœur to alia na maboko nao kolia ndeka ngaso na zana ngwa kolia grande sœur peso e mona apesa rae e moi na pa eso ke apesa ninga te so ba pesa blo senga za ndako so na bimina nga apesa te dans ce total c'est que yondo za protectrice a mwana ngo so yo zali mwana zabi ouais wa so mo bando bare ba pesa mo elo so nga za te apesa ni elo te opere ki bakabo ebino pe ba serviteur dédié besoin ngo mwa mingi ya konyokola ndeto selon maman nana parce que un bon juge ayo kaka ndenge baloba badage aliaka ngulu alito imorote oto kino mama nana selon mama nana ezake yende mutu azobatela mwana wana par rapport ya yaya na ye baka wana tozana mwa to maman mpanza histoire na ye baka wana e ya ndeni bon baka oyo a des fois yaka so na yaka te yaka bado ba parcelle héritage ba famille de kwa kufi atika mbongo de kwa kufi atika lupango ba mapango atika biloko yaka mais nena mekape côté ya bato ba na biso siko nous devons faire un effort moni moto atika lupango na abunde vi na ye moko pour assurer avenir ya bana na ye non ya bande ko na ye nous sommes des bantu ne ba to ba bantu biloko ya yeza ya na ebite biloko ya yeza ya ndeni so ya za mtaliboma kata kufa tiki bilo bataliboma po mbono zo bilo bataliboma te po za ya yati ape mtaliboma tiki bilo bataliboma boki uzo ba fulu banzungu ba fulu mais oui quand ça ya yati mtaliboma kufi héritage des afulu ba saki ba tira matiti bokende héritage
Mais pourquoi vous voyez la kaka biloko oye mutati? Pour moi, on a yé moko. Idée n'a bino zani. Et là, on a babandeko. Nous devons faire un effort pour assurer l'avenir à Bana Bisoto. Yes. Total a besoin de côté. Total a besoin de qui a petit fait contacter na Oyozango. Bunda pour ta vie et aux amala makasi. Vraiment, c'est ça. To bunda pour na vie na biso po te ba problème a boye zalate. Maman nana, je pense que makambo vraiment toke nango ba milai te. Solution ezaka kande bazobenga. Mais en attendant bazobenga la biso na osenga papa Zara, toi na makamba be héritage, mais il y a deux enfants au pe bazanga batakolobela bango o nga na bengaka la voix de sans voix bazana motote wa ko simba bango soki te moté ya malamu ya biso totika lokwa ba parents na bango ya orphelinat Bravo Jésus to landa bana biso na sport après tozonga. Obengela ngai bobengela ngai afana modi vi na ye. Ala mo sina kata kama tedi misai. Tedi misai siko. Chez Bisso Télévision organise un grand concours de musique gospel dénommé Chez Bisso Talent. Vous êtes jeune chanteur gospel talentueux, l'occasion vous est offerte pour décoller et vous faire connaître partout dans le monde. Inscrivez-vous dès maintenant en envoyant votre vidéo d'acapella, y compris votre nom, post-nom et prénom. Via WhatsApp au numéro suivant plus 243 90 60 72 307. Les concours débutera le 4 juillet 2026 et la grande finale interviendra le 29 août 2026. Tentez votre chance pour gagner plusieurs prix et d'autres surprises. Chez Bisso Talent, la chance est là pour la promotion de vos talents. Pour plus d'infos, appelez plus 243 90 60 72 307. Obengela ngai bobengela ngai afana modi vi na ye. Ala mo sina kata kama tedi misai. Tedi misai siko. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, bana nzambe. Eza maman Lydie aye kobe ta porte pour na orphelinat Bravo Jésus. Bien-aimé, naye kotalisa yo secret moko ya kobongisa 4e génération na yo kosala bolamu egangaka. Surtout ko penser na orphelin, na veuve, pe na ba indigent. Maman Lydie aye kosenga na biso nyonso tokozwa video oyo to penser na orphelinat Bravo Jésus. Bana batangaka, bana babiaka, babelaka, bazaka na besoin pe ya ko vivre lokola bana na biso na bandako. Maman Lydie moko na Bravo Jésus mbaba kokokate. Mais lokola Bravo Jésus ezali munene eza monde entier de Maman Lydie aye kobeta na ba porte na bino. Tokanisa barfelin na $1, na $5, na $100, na $1000. Na buku ne kaniseli ozocha ba point. E kokomela yo moment moko ya pasi. Zambe akozanga te kokanisela yo. Okokanisisa nzambo lobi fungola buku ne kaniseli. Okomona kombo nanga na kati ya orphelinat Bravo Jésus na futelaki ba orphelin ndako na tangisaki na lesaki malade elingi kluwenga Yesu kaniselanga et okozanga te kobika loboko na Yahweh na bibele. Que le Seigneur vous bénisse. Faites vos dons via RTL Money, M-Pesa et Orange Money. Pour les enfants sans parents, les orphelines et orphelins ont besoin d'un foyer, d'attention et de protection. C'est SOS leur offre une nouvelle famille attentionnée. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Obengela ngai bobengela ngai afana modi vi na ye. Ala mo sina kata kama tedi misai. Tedi misai siko.
tout cas mabele kitoko ya kolona yango yo makomi elobi bomekanga soki na kofungula manisa na lola te mpona kopambola bino moto aza kopesa babola to bato bazangi lisungi bademini en tout cas moto wana defisa nzambe mais la main à la pâte nzamba ozanga te kopambola yo de retour sur ce plateau o tozali bongo na mama nana ye ko se plaindre mpona comportement ya grande sœur na ye grande sœur atikala na mwana ya yaya na bango mususu o akufa atikela bango lopango kasi yaya azo maltraité mwana wana mwana za 18 ans ayebi nzela école te atanga te donc mwana poalia aliaka difficilement soki mama nana zali nde bapesa mwana biloko alors lokola biso tozaka toujours pona kusangisa batu tosalaki ba recherche pe tobengi mama azali awa na osenga na mama dako na papa Israël bakoti mama na mbio na kombo na Yesu. Merci maman. Nana, o sani yango. Mama babengi ne ba fevi yo la fevite mama. Mama sanda pesa ba fevi ye kunanga mungu ta abala ta bota te. Na kamota ngoyere ne ba mama fevi. Namba ya mota te tali yo. Yo to balo ko to zo te mama. Na muta mama te to sala lo komo ko te yo. Na mama yo bota ku te yo. Mama. Awa ni na ba mama fevi yo bota. O si sango fevi. Omona ko mama mubali. Mama vanda a. Oh mama nana. Mama, nanda kwa batu toyambi mba moko. Na ko ngata alo bana mama kombo nani? Kombo mama Charlie. Maman Charlie. Na présenté au prophète Eric. Ni toi ni na plateau. Biso mtobengi awa parce que maman nana aza makambali bo solo. Est-ce que il faut voir tant oyo ka maman nana? Pour aider maman awe bozali et pas bengi Singapour na yebi na maman veuve na kufela mobali. Ya kufela mobali te abala kutute. Yeno kanganga, okanganga yi. Na bala to kanganga yi. Maman Charlie. Cho. Batela na kimia na yo hein. Batela vraiment kimia. Maman nana soana maman Charlie. Mama, elonga na yawa. Pona lopango ya mwana. Lopango ya Bruno. Na ye obimisa buka lupangu totala soki komba Bruno zalaka na kati bezalaka te po buka lupangu ana e komba nango ya yo basenga o laksate batunda o lobate yo na nango awa ya ba bengi o lakisa courage ona nzujwa lupangu na buka lupangu o tuna ya mubali na yo te ya mubali na atikela mama Charlie na mama na pango yo zotanga ya mubali na yo ya mubali na fina yo kuta o tata kutu mwana ya kanganga lokanga ndoki tandoki o mutema mabe mama Charlie na mama nana mama Charlie mama Charlie sango moni express suke mama Charlie na fondation ya nini mama Charlie mutema mabe na kati na bino mibale lopango peza ya mutu te bozolo ba bien lopango za ndeko na bino akufa tant boye awa boye po boluka kimia alors il faut bo vanda kimia a boye po boluka kimia je pense que na présenta ki yo tozana musala nzambe na plateau mama Charlie na mama nana bino boye la kali kamba lopango ndeko na bino akufa tika mwana mama Charlie pourquoi zo aswa mwana na te mama na nzambe nana moyo ondoki yo hôpital yo zalaki boye te ma braza mama mbanya ya braza ozalaka jali pitre to si salikambo okima te ya li pitre mama mbanya ya okima braza yo siflaka mama Charlie yo zo kima ba question na nga pourquoi autant que ça mwana te poani mama ngana tangisa mwana kolanda ndumbo te abi makambale be yo bala papa yo mosala nzambe makam mama nana ebisa ebiso mama nana est-ce que okoki ko bandela ngo pona moi pe moto ezopela yo za mieux placé papa Eric mama solana mama parce que biso to bengi yo awa po tozwa solution ya likambo ya lupango na likambo ya mwana papa Eric parce que lo au lo moko échappé ngate nezongeli ngobiki ya bimaka na ye na ndeko na mama sakuma va combien nani mado nde akimagele Brazzaville babundaki yango soki mama mama famille ki mama ya lobiki yozo kaswa ya Brinoté tangisa ka Brinoté mais aza quand même un souci ya mwana natanga d'abord kolo lupango wana nani azan nani pour le mama de sakufi nani kolo lupango Paul Pango, leki, madame na zaki leki danga. Oui. Nga zaki yaya.
nana oyo ba nana wana yende mo hantu bana biso à part wana tola bande ko mibali bangu bazala ngo ate nana ngo wapi nana yo wana avandi pembe na dino aye kutu tinga na boko la biya mado wana zali na hospital ya mona na takima na braza mado wana so akufaka papa akufaka na susi na ye ya koma ko bima na mobali na ye susi wana yango tension bana iko mata ye yango tia iko kufa ye tanga mona ko ngana mado na hospital ya kina ke braza lelo mona bando akufi ya komi ko zonga komo ya sasa sibo lukolo ponga zana ni kasi mama da kufi ko ponga mwana quand même non mwana e Bruno siko ta mwana ya ko tuna kayo makambu ya buka popo no oibisa kete puis de babi ki ozo rasone yo tengisa kete parce que mama leki yeyo yango problème ezande yango wana ozo rasone mwana na te ya defo pour la saki banzala soki ya pesi mo loko oliate ya kuliate onyo ko la mwana quand même a ko lupango po no sala bongo papa wana nde ayina makaba lokuta ye kutu mutu ayela kinga lobi tala kaka boye ya mado abota kaka mwana moko ne lupanga munene munanda kwa munene to tikila kaka ye moko ngana moni yaya mana muto benga ba commissionnaire to teka lupangu ye to sombele ya ta 1 quart yako iko bénéficier na lupanga munene boyete walo kute to kama za lindo kite ndoki ngai Mibana kutu na ofisa ngo ngala yelo na memo awa sana yela kiyo mena ko memo ate na memo ko vérité bima vérité bima nana mama Charlie koyoka si réellement même Bruno za na mwana ya maman propre même langage ya ko lo bangote c'est ça yone o bakomba kiaku kiangani yango benja so ya réellement vraiment qui bonne mwana ya maman anga ça suivi wanda na l'autre côté na côté opé soki yepe azola ni labana na Bruno akopo ko petit aya a pété tout ça et là ça c'est la division il ba oui là ali kamoko ya ili kambo lupangu ya mama Mado wa tshelo ko la Bruno mnamtalengi aza na sima po oui là ozo intérêt na ye ya omoni loko yo maman moi j'en disconviens pas je crois ezaka pasi ya nebisaka ba maman babuti bana na bango na bango pona bango te na otitoye bango te il faut sambela amini nzaka pesa ba maman long vie ba kufaka te po bana baba kola ka malamu je crois on a ko bango wana mais na côté pe ya maman comme si elle a un problème avec vous allez qu'on a mosi okoyoka ya lobiki ye ba welela mobile na mama do de ba bundaki nda bukaki so minu peso Mado akufi eza par rapport ya acte ya sala ndeko na ye manana eza bongo lokuta waza ndoki mama so ba lokuta ndenga za wana tandokyo aloba na epastisi yo sambelaka lokola mama Charlie na mama nana ba oyokana te basali biso signe ke mwana za déjà wana OK na préféré tozwa mwana poto tirer makambo au clair mama dako na papa Israël boko tia biso mwana yaya na mbio na kombo na Yesu elong na sebo epwani yo uchi wapi ya uvanda fanda uchi wapi mama na mama mnalebana bino mala les ko tia mwana mala les akimisa mwana na ndako siko yeyo uchi wapi mama nana mama ebe sika uti te omoni mama Charlie osali 2 jours mona okimisa eti omona okimisa eti atima likona yo bamala lezo tsaka ye zependa munde konanga mwasi te mama be ya Bruno maman bonjour bonjour bien omona te 2 jours na ndako pwani maman ndako te parce que maman mbo ezolika na ndako yango ndeki misenga makambo nini mama leki makambi oyo mona makambi mama nana tika ya loba ko intimider mwana te s'il te plaît ndeko Bruno loba makambi ekimisio na ndako makambo ekimisio na ndako eza makambo nini olingo loba makambo na problème fanda na okimi ya kutula makambi na ngolingo loba ayo yozo kale maloba pourquoi tika ya loba ko mama nana yaka ofanda wa po ozala l'aise OK ya Bruno loba mambo ekimisinga na ndako eza likolo ya mama leki malera seni makamni malera seni mama leki oza problème ni mama nanga s'il te plaît tika nanu ya loba ko loba yaya mama leki
akomaki akoma koyebisanga ke buku alipango mama biso atika mama kulutu ndenge aza bongo atia kombo na nga te alongola kombo na nga nde mama leki abanda à chaque fois abanda olamba biloko apesa nga na toka biloko mama kulutu po na bimana bon ye mama lokuta po na zo buku alupango tika loba pardon po na zo buku alupango est-ce qu'on a moni ma trop c'est trop na nina na bengi mama leki nana fona solane po na kina solana makulutu mama leki na isinga kite so na meki ko bisa makulutu tu na loba yo loba mama minga ya bele ni yango longo loba ni ngati parce que mama kulutu aza ya na ye yango na jour mo bwina kana nda ku fatigue na koti na nda mama leki mutu ye mutapesa kinga drogue pendant drogue mama kulutu na bimana mama leki o wapi yo mutapesa nga do na drogue na bimana ye ngana moni trop c'est trop na kine bisi mama leki non fait na kina sola mama kuluta mambwele kaki mama leki singa ke na lobate mais que loba ya za ya na tala Bruno ko kanisa te ye aza ya na nga mama leki na atanga na ye to potali Bruno yo to za ka se keba Bruno mama leki ba ka tudio yo Bruno sa ka na nga Bruno na ko beta yo ta ka na nga Maman, s'il vous plaît. Maman, fana non. Maman, fana, s'il vous plaît. Papa, quel moment la boy pensa? Fana. Fana. Maman. Maman, fana, s'il vous plaît. Maman. Oui. Yabrino. Papa. Maman. Maman nana, s'il vous plaît. Yabrino. Papa. Nana pesa ki autre. Maman leki. On continue papa. Maman nana, tika s'il vous plaît. Kosa mokolote maman. Hein? S'il vous plaît. Apesa ki autre posani. Apesa nga do pona doge mama kulutu pona bimana. Nga kutupe na boya tokende ndende na chambre. Mama kulutu olala après nga na bimina mama kulutu na misina. S'il vous plaît. Oh maman. Maman, non, Ezani. Maman. Maman, non, s'il vous plaît. Maman, non. Maman. Papa, là, qui va m'oulunguer, maman, maman, s'il vous plaît. Maman, n'habitika moi, s'il vous plaît. Je crois, non. Yozela. Maman, Fandakini. Maman, nani. Maman, nana talanga. Maman, nana obi. Papa, non, mais moi, yo c'est là. Maman nangai, Fanda nanu, pardon, Fanda. Zwa kimia, tu as vu kamute ba kose. Maman. OK, Fanda na kimia. Maman nana. Yo yawa, oye pona to pesto ka solution, n'est-ce pas? Parce que tant que solution ndi opesama. Yo bandi ko otumbuka pona ni. Ba kose nga mamusa le ba kose nga ngala ko te ya kose nga suma kampo. Talanga nana. Nazo Bible tengo. Si réellement makambo mwana mbalo alobi. Eza lokuta Bible yango. Okocha loboko no shiriki mamnyo mwana alobi. Kiyo mto tinda kia bimana makulutu. Te, eza yote. Yopo bimana yepete. Pona mambalo pango. Bible yango. Na cheme na ministère na nganje. Okocha loboko na ojire. Te nga osima na Bible te. Osima Bible te. Nga osima na Bible te. Siko pourquoi vous otomboka kasi? Nga osima po mamza mambo osima Bible te mamto loba oh moi encore ko nga osima Bible po anyu. Mais kasi mosala alobi pona. Réellement parce que tout le ka kimia. Si bisande ye mo ye ya encore ça quand même. Si bisanga osima na Bible. Maman nana atangi kombo na yo. To antoli quelqu'un mona kimia po yo to yeki verbe biso ye ver yo te. Yo to yeko makambo yo ki loba wana. Maintenant, ce que tu as dit que Makambo, yo bandi ko tomboka, bandi ko obetaye. Bon, si réellement que Makambo, oh ya lobby, ya lukuta, telema betekas dans la Bible. Papa nga pele ya nga ko betaye, na ko betaye Makambo. Donc ça veut dire ko beta nimbango. Ko beta mbango kimi Bible. Ya ko beta nimbango. Moi ça va boiter maman. Maman. Ilo mona na ebisa yo. Mokili ya mokie. Biloka mokilo zo ela lelo ekima. Amen. Yo muto tindi asala mamo mabe.
yo mto tindi alongola bilamba yo ndo longola bilamba na ye yo Pardon. Voilà, Papa. Libisa passé, ne wala ndo ngola isa. Te amone tindenga sala makambo ala nyoso libisa papa. Tikolela ya tikolela. Libisa papa. Vous voyez maintenant je crois maman je vois place au Fanda je vois place au Fanda je crois maman Myriam Melo na koloba Oui, papa Eric. eza pasi mona na mokili lokoza la jida na motema mabe voilà maintenant les conséquences la baby ça venir à mon oyo o ya moni za ba maman na ye amoni batu musuti ba maman na ye propre a venir à moni ya kobeba les vitiques à l'obéa ko mona jamais bolumbu ya même ya tante na yo même ya maman na yo même ya nani mais diable a côté na nzela ya maman à cause de jalousie ta déjà ce qui est le maman na ya kufa c'est à cause yenda bimaka na mobali ya maman na mobali ya maman na ya na ye ndeko kima ki passe wana côté hôpital la kufi ya tikili pango donc voilà que le diable azobuka toujours pour na mwana c'est pas un problème mwana oyo ta baby sizai donc intoxiqué mwana ti mwana bokanga basuki tout yem ta baby sizai promotrice ya makambo bi mwana zai pour les kambo lupango. Alors papa Eric siko na kao pour na mwana osandeni mwana il faut d'abord aller dans la délivrance il faut qu'on te ma retraite et puis na okil kamo maman lobby je crois maman aloba biki même maman kolut na yo azwa quand même zemi via son ebi mobile ité ke na ko longola zemi donc mwana senta maman kolut na ye na conscience sans le savoir je crois eza famille moko nzambe fasunga to senga miséricorde nzambe. Et puis à la suite, je vois tout le monde ici c'est la télévision. Je crois ensuite nango isa si ma caméra tu qu'est-ce qu'on doit faire. Merci beaucoup papa Eric Nassir toujours continuer OK na ba on a bureau bino bo ba ebozo la na biso botala ba histoire ya pasi libota moko comme diable a sémé bo soto désordre dans la famille en tout cas papa Eric je vous accompagne avec la famille au bureau. Tikete nzamba pambola bino ba ebola ndibiso merci vraiment. Vous avez toujours branché na bantenne na biso ya chez biso. Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Allô na oki bien te. Tant bazo se ngombongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire a mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo se pelisanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Ko tali mama. Oh mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là so moni mama, mama zongi génite. Mama zo lia 3 fois. Tongo midi poko. Deko nanga elo musu se pelisingai. Misunga homme de veillard. Webi ke bana courant zo katana. Soke sarika manœuvre pendant ya li temps. Bana lumière 24 heures sur 24 heures. Et puis connexion internet et Fanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger. Kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati c'est pourquoi homme de veillard misunga ezana kati ya clinique misunga. De so futi mbango nozo regretter te. Ah bon tu bien na wezali? Ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi e moneli penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard misunga. E moneli na misu te. E monani bambongo na zofinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Te non, tika ya fanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana ndo pesa kama mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis li petit misuna. Babe.
bovanda 7 ans mwana loya te papa parce que jamais soki mwasi to mobali azobota te nde yango ekozalaka eboka bwana eloko nini oyo osenga biso awa tosala nini mpona yo tosengi kote nini Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble.